photo ya papa Simon Kimbangu qui a ngani o alati montre et sali rage na ba commentaire ba bazolo ba trop nzamba la ta montre. Voilà, merci la famille, j'espère que vous allez bien. Bo poussana to solo la na expliquer bino pona yebi ke biso ba yindo to zalaka vraiment na conscience spiritualité. Donc to za lokola ba bébé na ngaki na lekisa na ngali kambango mena tali kete na ko lekisa ngo bongo te fona mekempe ko expliquer bino makambo est important po bozonga ka mo mukie bato. Donc c'est ça bo poussana émission Kimbangu Nzambe. Émission Kimbangu Nzambe za na posa na bino awa rien que la vérité. Rien que la vérité. Na ko tanga komba Nzambe na ngana buzoba te, na ko tanga komba Nzambe na ngana lokuta te. Rien que la vérité. Po ata lelo bo fingi. Lobby, Borozon en a raison. Qui vivra, verra. Donc, qui vivra, verra. La vie nous donnera raison. Attends les lotés. Bon, si j'ai un biso otozo lobela, na émission Kimbangu Nzambe, eza o na ebisa kibino, ndenge bomoni photo ya tata Simon Kimbangu ki alati montre. Batu balobi Nzamba la taka montre. Nzamba, est-ce que Nzamba la ta montre? Oyo mundela sali, ya koki kola tango. Azolata bilamba mundela sali. Azolata montre mundela sali. Ao matala mituka mundela sali. Ye Nzambe. Akosa ila biloko wana ndenge nini. Yangana na ye to mekempe ko solola. Tango bakanga ki tata Simon Kimbangu na 1921 azalaki na prison na Lubumbashi mais abandai ko yankamba kaka ndenga azalaki omona aza na prison mais aza côté moko osalisa bato obikisa bato aza bino boyebika kaza na prison mais côté mususu déjà bima 7 basoda bakenda bakangi ye moko Kimbangu bakangi 7 personnes ye kaka ye wana baye kozongisa na kasho bakuti lisusu tata Simon Kimbangu na kati. Donc to sangisa bango nyonso basangisi bango nyonso mbaye kotala boye abongwani mutu moko yango wana abandai ko yana nkamba tout le temps abandai ko so na papa mukolo moko abandai ko so na papa Diangenda ayebisi papa Diangenda omoni musala na tikelio soki olongi kaka tala mutu ko kotambola nango alakisa ye mutuka impala yango pe na tieli bino impala mutuka o bomona yango papa Simon Kimbangu alakisa kai papa Diangenda alobi papa wana kutazana mukie alobi papa est-ce que mutuka oyo na mukili ezali habité na mukili ezana nute nanu basala yango te Nzambe akopesa bango mayele akopesa bango sagesse ya kosala mutuka oyo après les temps à venir ba osala yango. Tant ba kosala yango okotambola nango soki olongi kaka na musala ona tikeli yo. Donc mutuka oyo wana nano ebimite na 1921 déjà papa Diangenda balakisa ki yango papa Simon Kimbangu alobaka na yo okotambola nango batan ekoleka nango eleka kala papa Simon Kimbangu ayoko kufa si ndenge kaka lobaki après 9 ans bokende kozwa corps nanga l'église basali ntintani baki kozwa corps ya papa bakoki kozwa ngo na mutuka ya kalate bayo kosomba chevalier yango to bengaka nzungane seza na nkamba sikoyo balobi papa Diangenda akoki pe kotambola bongo tatambola kana mutuka otoki kozela nzoto ya tata c'est que to sombela pe mutuka na mais to sala surprise ne baye ko sombela impala mutuka oyo baye ko sombela yango babombi tant bakeli Lubumbashi koyana bango bakotaki sous centre te baleka ki kanzela Congo central ba moko bakinkamba nde baye ko lakisa papa Diangenda bi papa mutuka no yango to sombelo bandimi papa Diangenda tala mutuka wana makanise zonga ye penza. Déjà papa lakisa yango mais alobaka eloko te tellement que ye moko aza Nzambe abali kaka ekokisami. Ça veut dire oyo nyonso ezosala na mokili oyo Nzambe nde apesa bango mayele wana
mindele o bazo sala nzambe nda pesaka bango mayele. Et puis il faut boye barango pouvoir o mindele bazana ngo ezali na tangu ya Jacob na Esaü. Lipamboli wana ezalaki ya Esaü. Mais Jacob ayibaka yango koyiba. Yango tolobaka lelo nde papa simangi mbango kyanga na loba yango pe yaya salela leki pe ko salela o. Yango na biso to salela ka mindele mimundele azobimisa nyonso. Azosala nyonso biso to koka ko salela loko te. To koka ko salela loko te même almete ya pamba. To koka ko sala ngote. Fo mundele asala ngo kaka po biso to sa nini to salela. Biso siko to koma babuumbu ya mundele. To kolata o nyonso mundele osala. Biso to sala ka eloko te. Siko bino bolingaki papa simuki mbangu tellement za nzambe. Fo abimisa ka oya na molimo wa bandolata. Donc kokolata montre te. Eloko elekela kanga na kamwa kabino bandeko na ngai. Nzambe asala kana bonzoto pe na molimo. Tango akelio mutu akolinga bozala ba orphelin te ndenge Jésus aloba. Yango Jésus aloba ka Saint-Esprit akoya akovanda na bino. Tango Saint-Esprit aloba akoya, c'est que tokovanda na ye akolata nzoto. Azosaila nzoto, azosaila molimo. Vous allez comprendre. Donc akope kolata montre, akoki pe kolia po Jésus pa liaka. Jésus pas liaka, Jésus pas melaka mai, Jésus pas me donc azalaka na batu. Kaka ndenge tata na ye aza. Donc ezate ke tellement que biloko to sele mindele, biso to kokiko la tata kokiko la tangote. Pona ni mundele a osala ngo. Mais mayele wana ye mutu apesa ye yango. Ye mutu apesa ye yango te ma pouvoir kenda na pa na bango. Il faut mayele wana ye apesa ye ya bapesa bango yango pa salela yango po biso to sala nini to bénéficier nango. Yango wana tata simangi mbango yanga na zoloba ke atango ya Jacob ezosila. Tozo koma na tango ya Esaü. Ça veut dire lipamboli o bango basalela ka biloko wana nyonso ezosila. Tango zo na tango ya Esaü c'est que biso sikoyo to koma siko na mayele wana ya kosala biloko. Et puis il faut boyeba kango mundele tozaka na 3 pouvoirs. 3 nini babenga ngo mapambo di bénédiction, babenga ngo 3 quarts. Il y a bénédiction, il y a pouvoir. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous les 3 wana tozala na ngo. Siko mutu mundele azwa 1 quart ya pouvoir. Nde ba osala o nyonso bozomona. Siko 2 quarts wana etikala na 1 quart bazana ngo e koma epai na biso. Bino mona ka lokwa ba betela bino histoire mo bo écoute ezalaka nango ta longwa ozokosa ozalokuta. OK, la vie nous donnera raison. Qui vivra verra. Likambo na olinga kotika ngote na ko bandolo bango kaka. Papa de ngenda vraiment merci. Qui vivra verra. Au monde ba émission na lobi comment rechercher, pour comprendre que tozalaka na Nzambe. Nde comment rechercher. Donc si bozolo ba wana ke nzambe akomata mutuka akolia akomela akolata bilamba mindele bazosala mituka bango bazosala po pouvoir kenda pa na bango yango wana pesaka bango mayele ya kosala biloko wana tango pouvoir ekozonge pa na biso ne biso to kokoma na mayele ya kosala plus que oyo bango basala do oyo bango basala te po nzambe azaka na ba réservation hein ya donc biloko mususu ezaka pa nzambe ye moko. Okomona olali ozolota ndoto olati bilamba musuneti nga mukomsu na lota ndoto nake mercredi journée maman mwilo mais bilamba na lata vert blanc wana modèle wana ti le na kanga wana baka nshufu na tongisa modèle wana na muna wana mokilité siko na zoka ngo wapi molimo za na makambo ebele mukomsu na lali nazaka na souci ya ser nanga numéro ni bandai koleka te tellement que azaki ye moko mikola na ndako na poto na banga kitena pe bandai kobela na lela la journée tibutu nazo bondela nazo lela mais ekomaki na ba heure moko ba 3h na sisi prière à 3h na lali na lota ba yeko benga ngala ndako na lalaki na robe ya non na lamuki na robe ya pembe na foulard ya pembe na koti na bureau na kota kezaki tout pembe kitoko makasi na kuti pe mutanda ki liboso bureau ala teki pembe
ayebisinga mama ozotungisa biso mingi ozotungisa biso mingi otikela biso tante Marie azali aza bien kobanga te aza bien na surtout ibo ndoto bana wana nasomba robe pembe nasomba robe pembe etika la foulard pembe na nasombi te mais foulard pembe na kosomba na kompe na kosomba te po foulard on a lati eza bible na lotela ki yango pe déjà ndoto bazo sanga lata ka foulard et a foulard ya bible yango na lalela kango pe kaka ba foulard nyonso na leli yango kana buto elongo mais o elongo ka te so na leli yango na kamwa yango kala ko pe kana foulard na nga oyo na lala na robe pembe pona mona ngo na ndoto sikola ndoto wana eske mundele mutasala kyango seke na molimo tozala pe na babilamba na biso tozala pe na biloko na biso important on nzamba réserva pona biso alors tokolo bakaloba mingi te po réflexion na biso eza vraiment malonga te bandeko nanga en tout cas merci na tout balandinga tout le monde à la prochaine bye.